Voilà, base tout ça na base awawa par rapport à masolo. Oizole kana Congo. Mingi biso za la politique. Tout ça la analyse masolo politique. Yango tout ça na base de mekepe mutu nyonso akopesa avis na par rapport à masolo zoleka ya Congo to bandi na maître awawa aza maître mécanicien à réparer ba moto donc y a problème nini eza na moto ya na awa. Bonjour maître. Bonjour, monsieur journaliste. Ouais, on s'est présenté comme vous n'avez pas baïba. Bon, comme on a dit, c'est maître Léonard. Bon, on a vendu na commune Ngaliema, quartier Bumba. Ah, donc c'est pas moi mais le moi notable numéro 36. On le bamo makasi. C'est la deuxième fois on les kana chaîne na biso. Oui. Première fois tout. Qui sera aux armes en déboulonnement. Alors les lots parce que ce qu'actualité est to yakate comme toye c'est qu'actualité ça. Tozo mon vraiment kuna na parce que au pesa base na direction kuna na limité to mona ye meka un peu koyinda batu mususu bazo lobakeno kabuya ifo longwa ya to yaki na bino nde boza vrai base to eba bitali kamongo za nini bozo ngabo déboulonner kabuya. Bon merci beaucoup pour la moutuna, merci journaliste. Biso bayi ya IDPS. Tout ça ba combattant. To ebi souffrance oyo na biso ezole kaka na parti na biso ya IDPS. Voilà. Et bandaki lolote. Eza biloko moko eyaka. Sans que non oyeba ke source ya kamwana e bandaki ndenge nini. Voilà. Mutu oyo achaki kabunda même kaboui baza batumoko boye ou bien bautaki na lolate et ça selon parti et sengaki voilà to yebaki ke liboso ya kaboui mutu mususu azalaki liboso ya kabunda batu mususu bazalaki c'est-à-dire que bango bakambaki parti na ndenga na bango balingi bakomisa parti na ndenga keno souci ya parti zo senga ezate mais lelo oyo toyebaki ke souci ya kabunda eza souci ya Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi souci ya kabuye eza souci ya Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi ata mutu moko boye songolo pakala bango nde bazala alimeta bazaba combattant bango moko te bayeba ke parti ya IDPS eza parti monene biso no soza ba combattant to ebi idéologie ya souci ya parti na souci ya pouvoir lelo bango moko tant de tozana pouvoir te bazalaka nungu bitumbaka boy voilà mais lelo tokumi na pouvoir eloko nini bozo elango lisusu on peut questionner ngana tuna parce que besoin déjà pouvoir côté ya kabuya na côté ya kabuni alors nini esimba raté za kaka moto pelaka toujours pona ngai na yebaki ke non entre kabune na kaboya microbe ezate toyebi ke sima ya batu oyo bandongolo misu o bakambaki parti souci ya vision ya parti à le peuple d'abord moyen fongama liboso ezalaki te tande total bana mayo bazana souci ya ba mboka ekende liboso totia bango mopanzi to tombola bango bakeni bango nyonso bazala loko sombongo zaluji ezangaka te bazonga na baselile to identifier bango bien bauti wapi parce que cellule nde base soki cellule ezate mutu ayeba moninga azate nde nazo senga ba diaspora bakimaki des années batiki biso na Congo awa mukonzi mboka akendaki na Belgique ayebisi bango ke bino ba diaspora ngai na koni na Belgique awa même na Bruxelles boyebinga très bien tozonge pa na biso makambo esali nini ebandi boya botonga mboka botokangama botikala kaka boka maka na poto te mais lokola bango bamesani kovana na poto biso totikali na Congo toyebi ke mboka eza na maboka ba Congolais batika biyoka batika eloko moko olatisa mutu oyo ayebi likambo te na koko latisa bo journaliste moko asali bo mais yo oyebi te wana tozolingana te ya liboso nde azosenga badiaspora nyonso oyo bazolandaka na minute oyo dala place na vandi nazalaka lokola naza front na intérieur soki bayebi so oza na capitale ya Kinshasa ya bino kaka ya Congo bokondima te mais
ya mutuya bozolanda kaka no songolo pakala lobi boy parti politique songolo non toza moment ya parti politique te awa ekami makambo mboka etomboma ekende liboso voilà tala milie na vani courant eza te mai eza te mais bato bazobundisa yango pouvoir en place vision oyo mokonzi ya mboka aza nango eza ke mboka na biso tomizongisa kaka tochange mentalité ya nini kikuluni ezosila te kimoyibi ezosila te bango kaka bawo bakambaki mboka liboso bazalaki en cravate lelo bazotune mbongo ya mboka mais tozolela nzala awa soki mbongo oyo badetourne epa bacriminel en cravate wana soki bazongisa yango tokoki kodertufe te sikona nyonso oyo ezoleka yoki koakize banani nayebi kembo regime oyo akambaki mboka depuis 18 ans et demi mutu wana atikili biso bahéritage ya kindoki nakoko kotanga tombo na ye nabanga ye kutu te ubie na chama ya moko naloba te regime ya Kabila souffrance nyonso oyo ebandaki na source ya mutu wana lelo bato bazolobela yango likambo ya nini ndeko na biso Paul Kagame oyo amemeli makambo biso oyo aza Kabila mutu munene. Voilà, merci tozonga na yo bandeko pe bazebele tozwa susu bandeko mususu tozongela yo. Maître, bonjour. Bonjour papa. Oui, tozana yo kiko se présenter puis opesa avis na yo par rapport ya mambo ezoleka na base ya IDPS tozomona bato ya Kabuya na Kabundi ezosimba te. O se présenter d'abord avant opesa avis na. Nkombo na ngai papa Kabengena Steve na vandi awo na ngalie makaka. Sika bato bele bayebi commune présidentielle. Tolobaka ngo commune présidentielle pona nini po toza pembeni ya mokonzi. Bon. Concernant makambo ezoleka na limité ya bandeko na biso badongola miso bengaka badongola miso balingi bolamu ya mboka etambula te nde bango bazotia désordre na kati ya parti pona nini biso tolobaka ke soki ya yo période esi eleki tika moninga asala oyo ya ye période oyo aza secrétaire na biso général nani Augustin Kabuya nanu biso tomona mbeba asala te soki eza ordre ya musalo mokonzi ya mboka azodi te asala en tant que chef na biso akosalela ngo bango bako intimide ye te batika makambo ko créer ba confusion parce que ordre ezo te pa na chef au président na ye o azokamba ye pardon nakati yo maloba mokemeta kotala na hiérarchie komona Kabuya na Kabundi mutu aza un peu likolo mingi parce que Kabundi aza premier vice-président pe Assemblée nationale kotala pe boye aleki Kabuya na mwa masolo siko makambo wana vraiment ekotesu wapi. Bon, tomoni Kabuya aza secrétaire c'est-à-dire azo exécuter ordre du président. OK. Soka zo tamboleza sous ordre du président. Lelo Kabundi Jean-Marc Kabundi aza vice-président na assemblée, c'est-à-dire ami camouflé en tant que aza na assemblée. Soko za na poste ya l'état okocha mingi kana na parti na yote. Yango moni a soulever Kabuya pour asala ba opération mususu ya parti. Wana ce n'est pas un danger. Toyebi ke Kabuya azo exécuter ordre de fonctionnement ya parti ya IDPS. Soki mutu alobi lelo ke non Kabuya c'est comme non. Wana eza désordre otolobaka jamais mutu akoya lelo kozala pembeni ya pape alobaka ngai na leki papa na kibolamu azate. Voilà. Ozo comprendre. Yango na répéter parole wana parce que secrétaire général a PC biso lobwana. Lobi jamais lelo yebi Félix comme étant le chef de l'État. Jamais lelo yebi Jean-Marc Kabundi comme aza président du parti pour le bakengai na komi collaborateur ko yebi se batute non ye alanda ka boy jamais wana tozo boye mutu azo ya na désordre na parti ya IDPS en tout cas tala secrétaire na biso aza mutu ya boanya pona nini mutu azo le bakengai avant ngana zo poste na ministère ya gouvernement il faut tout d'abord ba commenter bazo misala c'est-à-dire mutu aza na bolingo ya ba congolais plus que musala azo sala. C'est-à-dire soko azo sala makambo azo sala pona peuple congolais. Yango tozoloba bato toyebi ba papa mikolo ba yebi o Kabuya za mwana muke biso toyebele boy azalaka boy wana
peu importe biso toza sima secrétaire général na biso akende liboso musana ye bongoma parti ya IDPS etomba mona 2023 tozongisa chef de l'état lisusu na kwende na siko otala nami bambuleleki IDPS ezaki na pouvoir te mais bazaki ini IDPS ezui pouvoir mais bakonzi oyo bazokamba parti baza su unité bakomi na baguerre si wetan ke bino bozana sende bozomona elo ni penza botalisa bango est-ce que boluka bolongola obomona nzambuma mabe so abokolonga bolongole na façon bon la première des choses na apprécier nazozonga na maloba ya président na biso président national Jean-Marc Kabunda lobi na kati ya bana mutu matata ezangaka te soki matata ezangaka te na kati ya biso ou bien matata ezali entre nous on va se laver eza koloba te ke ekoma eloko moko ya bato balobela ngo koto na IDPS te na parti nyonso ezalaka bongo le problème ane ke biso tozolanda oyo eza très important pour na parti na biso implantation ya parti ya biso eza dictatorial te eza système ya dictature te toza na démocratie moto akoloba o akoloba te biso ça ne dérange pas mais entre biso makambo ya biso ya bato ya IDPS esilaka na kati ya IDPS baoyo bakima po toyebi ki ebele bakima IDPS IDPS jamais bokozwa au pouvoir IDPS jamais bokozala boy bato nyonso wana lelo bamoni ke biso IDPS tozwi bokonzi yango ozomona bazozongela yango toyebisi bango ke kozonga na bino boya na ba revendication na bino wana te c'est-à-dire boye na cahier blanche c'est-à-dire makambo yo yebele ya IDPS yakala wana yo ye papier na yo mutu na yo eza vide zonga na cellule biso ba combattant ya lelo to pese yo idéologie asika voilà. Okay. Nous là pour tous ça tous se soumettre à ça. Merci. Bonjour maître. Bonjour. Oui, aussi présenté Kombo. Merci. Na sepeli makasi Kombo na ngai eza Kubela Bruno. Na Kombo na ngai wana nazalaka vice président ya parlement debout IPN vérité. OK. Biso tozalaka na IPN pona kostala ndenge ba service nyonso ya leta na ba ministre na ba député ndenge lolenge basalaka musala. Pona biso tozake soki muto asali musala mabe tokoki kodimisa ye na posa ke muto azosala musala malamu te il faut abongama. Soki abongami te musala na biso eza pona koyebisa chef de l'état ke balongola bato wana baza bato mabe baza ba antivaleur bazokotisa mbuyo nani mubulu na Kongo na biso na kati ya Kongo na biso ndenge baza ba député bakomi ba député ya ba famille privée na bango baza lisusu ba député ya peuple. OK siko na sepeli makasi ndenge olingozo wa biso ba information otozalaka nango na ba question ozoto na biso toko répondre yo pona otambisango bato bayoka biso bamona biso ke na IPN bana IPN basalaka musala. Voilà. Siko message ne opesa na bato bazo créer moi désordre na kati ya parti ya IDPS. OK, merci beaucoup na sepelaka pour ndengo pesinga question wana na lobi ke bato ba créer ka désordre na kati ya parti, c'est-à-dire que bato wana ba yebi avantage ya parti te. Bato wana ba yebi pousa au parti azalaka nango te. Soko yebi ke yo ozangi eloko, mutu bususu azana eloko yo okosala effort na yo pona eloko wana ekoma ya yo eza bien te. Pourquoi biso to yebi ke Jean-Marc Kabunda azala commandant de bord toyebi ke ndenga za wana aza 520 jika pona ide na ye wazalaka nango ya bien toza lisusu na Augustin Kabuya mwana bute na sepelaka na ye makasi pona makambo ya yebisaka biso ezala kaka très nécessaire. Pourquoi tango azo yebisa biso ke bino nyonso tout na ba 26 provinces boza bana mboka moko biso toyebi ke toza bana Congo ata na ke wapi nazaka mwana Congo ata na ke na bandundu na yebi ke baza bandeko na ngai ali jamais aga yebisa biso ke boyina bosala mais bato oyo zomona bazo yake balongola baloba ke Augustin Kabuya lobi mabe asali mabe bato wana baza bato mabe. Pourquoi tango bazala ke na IDPS babanda ko créer des ordres pour la basala ba parti na bango tango bamoni ke biso bana IDPS ba combattant ya makashi biso ba combattant ya makasi totelemeli tolobi ke biso tozolanda ka idéologie ya papa Tshisekedi wa Mulumba bango basepeli na idée wana te balingi ka tolanda bango na sima. Mais c'est-à-dire que biso ne tolanda ki papa Tshisekedi na ba idée na ye tokoki kolanda batu mabete soki Augustin Kabuya asali mabe biso ba combattant tomoni ka asali mabe toko kolongola ye. Mais moment oyo nano asali mabe te mutu moko te akoko simba ye Augustin Kabuya longwa o bien Jean-Marc Kabunda along toko lingango te biso ba combattant tolobi yango. Akwa pona so
to clôturer nande tozo interview libasuki ozani par rapport à interview tozo OK na mambo mboka ndezo. OK, merci beaucoup monsieur journaliste na yebike awa na yepena nazo yebisa un secrétaire général oya IDPS okisenga boya mwana bute. Deuxième nazo sepela lisusu na Jean-Marc Kabundi 520 jika papa talabiso toza bana yipene boyeba ke base ezaka na limité te base ezali partout ndenge balobaki ke lubanza IDPS biso tosali yango mpona kosoutenir mokonzi ya mboka papa na ide oyo tozwi na oyo boza nango bakonzi na biso tosangana tozala eloko moko mpona kongo na biso tomona changement talaka bakombata bazosouffrir mais ntango tozokende na bamarse bamakambo nyonso wana tu bango bafingaka biso ke toza totanga te toza na bamakambo baide ya bien te mais ntango bazomona ke bazokotisa bato ya IDPS na mosala baluka bango na mosala okomona bamisusu bainfiltre babimi balobi ke bato wana batanga te moya bazwa bango na mosala eza te bakosa bino te bakonzi na ngai bino boza bakonzi na biso ya likolo biso toza na se mais tene toza boye 26 communes 24 communes nyonso ya capitale après na 26 nyonso tu toza na biso mpona soutenir IDPS na président na biso ya IDPS na président na biso chef de l'état tozo soutenir ye na makambo nyonso tu o ya bien azosala tozo loba ke mutu mabe akotela ye te pona bebisa ide na ye. OK, merci beaucoup. OK, merci maître Tosi Sanayo na été au clôturer nini par rapport ya mambo zoleka puis na message pour mboka eloko ngai na koyebisa bakombatant na bakombatante nyonso ya IDPS ke tozala bomoko totala bitumba mokonzi ya mboka azobunda mpona mboka na biso tochange eloko te na idéologie oyo papa Etienne Tshisekedi atika na biso nayebi ke baerreur ezangaka te mais toyebi ke na bakomission nyonso ezalaka na parti toyebi ke comité disciplinaire ezalaka soki comité disciplinaire ekoti ezwi mokano ke tel problème il faut le traiter esila na kati ya bango moko mais eloko nazoyebisa bacombattant de chi barétrograde tokobenga bango barétrograde ya IDPS yo oso obebisa na yo na IDPS tika na yo lelo soni ezwa yo te mpo ozongela IDPS ke lokola na bazwi bokonzi nazongela paske na bunda bitumba osi orétrograde zonga biso topesa yo idéologie ya sika ya IDPS na bitango oyo eloko nazosenga président national ya IDPS Jean-Marc Kabundi longonya tozopesa yo eloko ya mibale en tout cas tozosenga yo o redynamiser parti na ndenge esengeli kobanga bango te biso toza nsima na yo soutenir ka IDPS tokende liboso toimplanter parti partout po tokanye baélection tokende liboso tobimisa badepute ya biso ezala majoritaire ya bamakambo nyonso tu sans toutefois oublier ya kosenga ye lisusu ke mokonzi ya mboka atala parmi bacombattant oyo baza capable ya kodirige parce que eloko tozomona ezofrene makambo ebele eza nini idéologie ya biso bato ya IDPS il faut ekota na fonctionnement ya administration de l'état c'est-à-dire na bamakambo nyonso l'état azosala biso tozala misu ya mokonzi ya mboka parce que ye ayebi ide na biso moyibi bayokelaka ye soni te tokangi ye tobimisi ye libanda yango tozosenga mokonzi ya mboka atika biso baoccasion nyonso tomona tokota na baadministration ya l'état todéniche bamakambo nyonso ezoleka na terre à terre po mboka na biso etombama ekende. Merci. Voilà maître tozongi na yo po ke toclôturer nayebi te ya kobakisa eza nini oke toyebi kosisa vi ke tozwi bino kabo tobanda koleka tomoni yango esengeli pena toloba parce tomoni base eza wana. Merci beaucoup monsieur journaliste. Nayebaki ke maloba na ngai ya suka ya koloba mboka oyo eza ya bakongole lelo oyo mokonzi ya mboka adetraité esa de siège epa bandeko na biso ya est bamosusu depuis des années moyen bakanisa likambo ya kosala kodetraité état de siège na est ezalaki te mais eza makanisi ya mwana oyo ayebi souffrance ya bandeko na ye yo koku kozala kaka meme na Kinshasa awa ozolia yango ozotambola bien bandeko na yo mosusu bazokufa non tomona volcan tosala mawa donc volcan toyebi ke eza makambo eyaka des années moyen tolobela yango eza te ekoleka eza événement ekokosala mango depuis des années toyebi te eza nzambe moko ayebi temps ya likambo wana eyosalama mais eloko tozolobela yango eza mpona souci
ya bandeko na biso oyo bazwaki souffrance des années po bakotisa kimia ezalaki te. Mais lelo mokonzi ya mboka azwaki décision alobaki ke non toute maintes fois-ci naza na posa ke totia état de siège basoda badirige baprovince wana po toyeba place nini ya munguna akoya kokotela yango. Soki totie bacivile bazo corroboration na bacivile mosusu ya bapays mosusu bitumba ezo continuer lisusu. Ozo comprendre nde lelo nazo sepela mokonzi ya mboka na sepeli na ye po na décision azwaki yango. Likambo nazo zongela yango na maloba ya confusion entre président Kabound na président Kabuya. Kabuya aza secrétaire général. Mutu o azo sala intérim lelo secrétaire déjà azo zo place ya bakunzi. Ko sensibiliser nani mobiliser par parti na biso. Lokola déjà moment où bato mosusu balali tant ya kotelema kaka ezali mais jour où ya kotelema biso déjà to sala nini to lamoki. Mais lelo oyo Kabunda aza président la biso azo sala musala makasi na kati ya assemblée nationale akoki kozwa kaka makambo nyonso mibale boye tanto ye koto non charge nyonso wana eza na mapeka ya Augustin Kabuya secrétaire général ya parti. Mosala azosala aza pona mutu songolo pakala te eza pona population ya Congo. Biso nyonso za bana mboka tosima na Congo. Parti ya UDPS eza parti politique ya baluba te ozala mungala ozala mukongo ozala mutu abano non beto na beto. Okay, kuna tosisa likambo kosilisa na yebi ke mokonzi ya mboka azoyoka biso baoyo batambolaka bayebaki no na Ipen commune Angaliem place mokonzi ya mboka avandi ba membre fidèle bazate te ba combattant bazate te mutu amikosa te. Biso toza ba combattant toza lisu likola lisu ya mokonzi ya mboka parce que makambo sala makana butu biso to bimisaka na poisa. Nde nazo senga batindango ba élément mosusu bakoki koveiller pour na sécurité place mokonzi ya mboka avandi. Ngaliema eza munene wana nazo senga nazo pesa bandeko na biso mbote ba diaspora batu bako sabino te bino bokimaki biso biso toza awo tokolemba te jusqu'à que 2023 toza préparé pour na élection. Soki l'élection ekomi lelo boyebaka UDPS déjà aza na mouvement tokoleka nanu parce que toza na candidat mosusu te. Oya biso toyebi kaza Félix Antoine Tshisekedi commandant suprême chef de l'état yende mokonzi ya mboka azokamba lelo oyo tande nazoloba awo soki azolanda ngai soki bakotindela ye akoloba mutu oyo aza nani ozala mungala ozala musawili na poto ozala mukongo biso nyonso osalaka yini mpo na mboka na biso esala ekende liboso maloba na ngai ya soka yango wana. Voilà, soki news eza nde tolekaka tokoya susu tosola parce que mambo eza ebele ya kosolola vike temps na ndenge tozomona na mwa rare tokoya lisu na base. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Tozalaka en forme makambo ezotambola bien kitoko. Ok, merci.